Et puis soyez bafunda inga pona nini bon peut-être la vérité au besoin de parler na ba émission na ba chat prince na ba killer. Je crois que c'est un certain nombre de fanatiques qui a ba musicien sous-souté. Bref, année après, à plein tango, tout le monde va finir les solistes, Killer, Charlie, Prince, tout le temps à sous. Voilà. Bon temps à l'issue sous combo, il y a fallu pour prendre la mission à Binoté, c'est ça? Ouais. Vérité, il faut. Nous avons la vérité. Si vous avez une vérité, vous avez la vérité. La vie, on a été pour ça la critique à ton poste. Je crois que mon na tribunal des mensonges. Quand bando critiquer regarde moi si on a regarde moi dans nos bébés. Bino bolaka biso artiste le cas na télévision le bas qui album Tokos dans 3 mois aux disques d'or. Tokos toto que les 5 ans ils sont en disque d'or te mon l'équipe ouais ko s'excuser na média et puis mon tarolobela ça lo analyse azate pourquoi bango tout ba batuno bazo banga. Na le bas que pour soutenir Papa Hervé, pour soutenir artiste, et pour soutenir dans les ponts. Il a cité que artiste à Foudanga. Il a cité que faire artiste à Anga, tout ma famille a pour le bana média, faire une Sarah Loba, mais Sarah tout le biso bande oiseaux en direct de Congo Température Bayeba. Qu'est-ce qui se passe entre Sarah Tolana Malika Namour? Namour fona mikoti ça na liste ya bato ba ko soutenir artiste Ferregola parce que aza icône aza parmi ba grand surtout ba grand chanteur à mboka na biso Ferregola na kati. Et la plupart préférés ba kufa Ferregola ko interpréter bango ba na kati ya Fer. Déjà. Donc ce qui n'a pas de à faire parce que dans mon narration 100% ya média ba kenda pona mutumo parce que na mon coup. Donc faire ça les locaux et dans la bataille konto bako lobelango ezata musu bien eza kitoko mais bato ba lobelango te pourquoi parce que ba journaliste tout paralanga moko moi ba vérité wana na kotika na ngati otama communauté atama communauté mais makamba vérité ya na kotika te au moins Ferregola Yaya abimisaka liste ya capitalité na parquet mais nati lokola sala émission na même émission na ye artiste wana atanga komba faire na bébé faire kakisa été Oasis, une belle dame, la beauté du Paris, Tabou Fatou. Na Paris, grand prêtre, Bando Martin. C'est beaucoup, et puis si bamboula wana, c'est la cancela. Boyo balanga. Thomas Biala. La première dame de la Cameroun, Chantal Dia. Mon balien kende mikili alobaki akeko bokiselanga esika na belao. Maman Wivine Moleka. Honorable Papin Piana. Mon atier botalelanga Congo Température ya Maman Rosette la fleur Nadambu. Voilà, bonjour et bonsoir. Ça dépend ya Air Oyoboza Kulandabiso. On dirait qu'il y a Congo Température. Ça dépend ya Baboni Nabiso et Babalingara. Congo Température et puis Babalingara d'orchestre Bolo Coco. Donc Mingi Mingi Nabino Bebo Sabona na Congo Température et puis Nabato Batal Rabiso Basabona. En tout cas, merci Nabino et puis merci à les bons dieux. Oh ya Pessi Biso souffle de vie en fêlé Mokolo Alelo. A Pessi Nanga na yo occasion to koute na souffle na Mokolo Alelo. Poto solo Mambo na Libino. En tout cas, merci Nabato tout baza branché na minute on dirait qu'il y a Congo Température. Je salue
Maman Rosette La Fleur d'Ambour, la patronne de cette chaîne, Rosée, Maman Rosette La Fleur d'Ambour, des prix Allemagne, je vous salue. Et puis un grand merci à Champion Wadol, hein? Champion Wadol, des prix La Rochelle, je vous salue. Et puis merci encore à Papi Mpiana, Didier Mpiana de prix Paris, Didier Mpiana, Tonton Stemaya de prix Paris, je vous salue. Merci aussi à Walance Makengele, merci à Assoumani Moussi Moukoulou de Lule, et pourquoi pas à Aya Papine qui n'a porte-monnaie de Dieu, Balobi Zahana Batabongo, porte-monnaie de Dieu, donc beau comprendre. Merci beaucoup, Nabatoutou Baza branché en direct des Congo Température, je salue Rosie Kawaya, parce que c'est une émission. En tout cas, pour comprendre, Moi, Moussala, Dorignon sera Makambu. Et voilà, tout ça, bon, en direct, tout doit Saratola, en direct. Pourquoi tout doit Saratola en direct? Saratola Lelo a raté Kokangama. Donc, Lelo Saratola a raté Kokangama. La ministre de Banabino Boye, Balinga qui va quand Saratola Lelo. Mais Dieu merci. Façon à qui Méli et Morami Bendani à comprendre était le lion n'a l'arrêté le lion qui a zoua manama boko yaba la police ou yaba fait si quoi pour funda qui le lion sera tout la linga qui a zoua tout doyer bon on dirait que le lion a binoto yoka qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ba fundier balingi bakangaye bazo de arobimate pourtant za maman ya bana za femme mariée en tout cas tout doyer le lion bandero boyo kabo boye ba oze koleka mikolo et pas ya Saratola. Voilà. Allô Saratola, oui, allô, bonjour. Bonjour, Dorcas. Saratola, tout ça, bon, on dirait qu'il y a Congo Température. En tout cas, tu as évité ce qui est vrai parce que tu as le lo oraté, kokangama, balingi bakangayo. Batumingi bazana besoin bayeba. Pourquoi d'abord bafundi yo, pourquoi bazolukisa yo? Oza bon en direct, na évité ce banda opé sambote, na bande retour au bazolanda yo. Na pesi mbote na batu nyonso to baolandanga. Balingi bakanga lelo non déjà za fou parce que malana kité. Voilà il y a et puis soki bafunda inga mpona nini bon peut-être bavérité oyo biso tokobanga na baémission na bachalprince na bakiller je crois que esepelisaka ntango mosusu bafanatike ya bamusicien mosusu te to bango moko mpe baartiste esepelisaka bango te yango moni artiste moko akendaki koporte plainte contre Charlie Prince epuisaka to bref année après baplainte yango tomoni babimiseli biso liste moko boye killer Charlie Prince voilà. Botan a lisusu kombo ya fali pour prendre l'émission à Binoté, c'est ça? Ouais. C'est qu'on sera tout na yo moko en tant que maman ya bana femme mariée. Ozo mona to on dirait libala na opeze kota na ba risque ya mamba musa na yo. Te kota le ni libala ngeza mamba bolingo na ngezu risque côté ni. Kota te. Libala nangeza libala nangeza bolingo nangeza mangamanda nanga libala nangeza media donc eko pota na mamba bolingo nanga tina libala nanga eko mikuta ta pembeni nanga donc ça on a risque monter parce que musala moko te o ezanga risque izali voilà ba maçon na ba bato basaka béchafauda je dis risque bango ba kutana nanga tala yo likola ba olokuna osa musala risque ka ke libede wa libede moko elongwe oyebinengo okufa en morceau donc il y a rien pour rien musala ya sans risque ya la raté surtout pour la vérité parce que pele bazara na difficulté à accepter vérité sur la vérité à mon droit de tuer les kuma santa et ça on a porté donc combien de temps mamba mais Saratola na yo moko parce que balobi to moni na parquet kuna ya bakangaki Charlie Prince batuni e ba preuve
oh ye azwaki peut-être kolobaki ndako wana eza efali pupa te emonani te mais fali pupa bimisi bapreuve ya ke ndako wana eza ya ye ozomona te c'est comme si ke boyaka mpe na média yango mpona kokosa bato oyo bolobaka ondire ezaka lokuta sikoyo ngai nazali nanga na parke te kela Charlie Prince wana eza ntango oyo mpo ozalaki na parke te voilà tozela mokolo pointe osala émission toyeba bavérité. Par rapport à Obosara, le bateau bazo quoi acquise bino qui a fait réguler mon tinda rabino, bon clasher les fali poupa, bon clasher les bateaux, bon la vérité moroboye et ça a fait réguler bateau bazo acquise fait réguler. Au gogo le bani ni pona. Tengane ana clasher la bateau, tengane so wana faire na ngati aussi la nana yo. Déjà nga batita mère de famille tamayele luanga. D'abord, nous télécommander ngate au dirigé ngata la chaîne ya linga wanga calculer le belaye non faut pas opposer à battu sarato là na sara musala na ngai na ngambo ya vérité na linga so milieu du village te mais na ngambo ya vérité à part ça nga na loba que na ko soutenir papa Hervé ko soutenir artiste et ça ko soutenir yé dans les bons et la cité artiste à foutanga et la cité que faire artiste anga to makamne aka ko loba na média faire mtalobi sara loba te na soutenir artiste ya bandi kota bandi kuna équité mais ba yebse ka sara mo ko di asala question asali analyse sur regarde-moi na loba na ko soutenir artiste dans le bon donc dans le bon ça veut dire au promouvoir et puis que ça la promotion il y a single na loba qui na batna ko ça la promotion regarde-moi ti ezo single d'or et yango onga na sala koloba batona ba lobeza bato ba futaka bango mbongo na l'autre côté pour baba na kofinga faire ngai ola ni ba émission na nga kutu lelo te banda na banda pe na chaîne na yo pe kaka banda oloba pe kaka kinga na dabo mutafuti ngambongo te pe na otikala ko sala na orchestre na lobango déjà donc ce qui nga na lobanga makambu ya faire parce que na mona sur 100% ya média bakenda pona mutu mo parce que na moko so faire ça les locaux et dans la bataille konto bako lobelango ezata musu bien eza kitoko mais bato ba lobelango te pourquoi parce que les journalistes tout baralanga moko voilà tambola na consigne non ndenga na balite nga mofona mikotisa na liste ya bato bako soutenir artiste Ferregola parce que aza icône aza parmi ba grand surtout ba grand chanteur à mboka na biso Ferregola na kati et la plupart préférés bakufa Ferregola ko interpréter bango ba na kati ya faire vous comprendre donc yango moi na pesa ka ba kombo ba goma ba makambo belé ouais lui a pas problème ba kombo ba goma nga pas faire été faire épée a nga problème té déjà koloba ke faire atinda rabatu ta maman ato moni mutazo finga mutu faire ezaka yo ki pasi artiste mo aloba na été azaka calme azaka ba clash té ba fingi pendant des années mutalobela ka zate donc on a pas sepelé ba comment lobela faire mais ezate ke ba wana ko mona ba clash sur fait na kombo faire et faire atinda bango te nani ndeko nanga Dorcas atinda bango te zaka ke mawa wana zota ndeko na ya mobali artiste congolais te bazo sala e bazo finga e na ba journaliste ensuite par habité nga fona banda le na banda pe soutenir papa c'est ça eza na ngote faire na alubane te alubane mangamba ba beta kangati donc a mutu mo kalinga amtina na logique. Voilà, merci beaucoup Sarah tout le mais Sarah tout le biso bande Rosando en direct de Congo Température Bayeba. Qu'est-ce qui se passe entre Sarah Tola na Malika na Moura? De bango ba ta tendance et le raison que c'est passé ça ti ba ta tendance na lokola na ko pouvoir artiste na nga Ferregola oyo ngala lingi pouvoir yango nozomona ezosala bango ba enquête na peut-être pas quelques vérités to ba critique on na sala sur artiste na bango nozomona ba retomber nango ba yana ba ko finganga c'est tout à fait normal ba ta tendance eza na ko za na problème te.
mais Sarah Tola on va dans monde ba finga li ba finga yo Sarah Tola ba zo finga mobali na yo ozo mona te ozo mener papa na biso Diego na marambu na yo ya internet or que papa Diego sala la musique faire ba finga kya mutamsani musicien mikati a finga makutu wana te bandeli moni ngata leo na tiki media na zongi ke na banukana na tube misiote na luba na ngadi na tiki bango chaîne adanga na zongeli nanga na koti nanga na mamnanga ba business moni Diego a finga maka yepsanga fere a finga nani fere a la problème na nani mais uzo kona internet ki baba finga café Bakeko Zati, moi, on a fait rigoler à Davina, Simbisa un micro, faire face contre son père, pas journaliste. Donc, elle a dit que ce que tu as dit, il n'y a pas de capacité pour moi, on a capacité parce que les artistes ne pas mérité critique. Les artistes normalement méritent la critique, mais pour moi, tu as pas mérité critique dans ma finga. Il y a un offert à si peu. Mais un artiste ne même pas critique. So comme quand tu n'as pas ma finga, tu m'as en prison. Vous comprenez? Ouais. Moi, tu dis quoi? Ayoka ba message on a dit. Amuna on a ba commentaire atanga tout temps on a eu. Atalaka. Ngamo na beka ke Diego na subi ya rotala. Totali pe monsieur banditi pour ka to seke si tu dis na. Pourquoi? Ya za na mutema na kuzala artiste. Ya kuzala célèbre. Ke ata ba fingi yo ata ba sali nini okokanisa journaliste était. Okoti okoko kopekisa journaliste alobelo te parce que kritikaki wana ya mandoki ya bafaible yo ningi bakritike baninga bapinga baninga na tourno batanga su kombo na nga te bakritika bafaible dire quoi supporter donc artiste musicien que mapinga oyo eleki oyo ekoya saratika media ou pas et quoi ça de célèbre bakofinge kaka. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola. Je crois que Bandur Bazolanda yo na mambo za koloba un peu apekisi autant comme artiste wana Sarah Tola. Bat Bazolanda okoki kotika pe mamuna yete o défendra mama faire goyeza ko ki ba vérité. Au moni maman peut-être ya ko sarabiso. Okoko tika te o le banoko uniquement mama papa hervé. Mama ba vérité wana na kotika na ngati. Autant la communauté, mais ma vérité aya na kotika te. Au moins il fait rigola. Yaya bimisaka liste ya capitalité na parquet, mais nati lokola sala émission na même émission na ye artiste wana. Atanga komba faire na bébé. Faire kakisa ete. Mama, ata bakangisi nga muta kupa na kachote. Ngaso eza makambo esengi te koni clarté parce que ya za célèbre, ye fa banana kolongola kopo ya koza célèbre. Fa bana kopo ya koza musicien. Sora boy makambo wana nyonso nde relaxer ke yazana yesu célèbre te banda lelo donc ça na ma kamnete ma kamnete maintenant pas célèbre azuka fierté mboka na biso aza artiste mboka na biso donc so asala lelo kama malamu na kobeta mako so asala lelo mo amabe kosi biso na koloba na ngaka mama kanda na zelo côté atezaki mukanda parquet zelo yo mona kile te kile azuta biso tanga kongode parce que aza artiste aza célèbre mboka na biso yazwa nde mukanda abetisa bakashe akene kofunda na baparke nyonso ya Congo ke 3 personnes alekati na TV ye fa lekati na TV aleki pe ana émission abike Sarah Tola Killer Kilesi Charlie Prince dès aujourd'hui tala mukanda ya nguzo otanga sukumba artiste intellectuel wana tudoki na soika kofu mama atana komba pombe na koya osala émission en tout cas, Sarah Tola. Mais au moins, il était que l'Europe aussi la prison, il y a ma télévision, il y a mon musicien. Si on est bandé, pour ça, nous sommes à risque. C'est mon standard. Vérité, il faut. Nous sommes la vérité. Si on a une vérité, dans la vérité. La vie, on a une critique à ton passage. Je crois que je suis tribunal des mensonges. Quand bando critiquer regarde-moi ici ba on regarde-moi dans nos bébés bino bolaka biso artiste le cas na télévision loba ki album Tokos dans 3 mois aux 6 que d'or
Tokos tozokende 5 ans ezwi na disque d'or te moleki te oya koseskize na média et puis moto akolobela sa elo analyse aza te pourquoi bango tu baya bato no bazobanga lelo bango wana bazongeli procédure ya disque d'or bazozwa disque d'or Tokos ezozwa disque d'or eza grâce à nani ya maloba sara te mais babosani ke nalamusi bango nakopesi bango su mayele ya koresomba album na bango bazwa disque d'or bazongeli disque d'or tant naloba alo téléphone esimbi te c'est le moment bozwa disque d'or à Tokos yango wana bazozwa disque d'or quand même félicitations même si après 4 ans bazozwa disque d'or tobetele kaka maboko poza artiste na biso. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola toye na makambo etali maman Annie tomoni Kofi Olomide a perdre maman na ye o batutu bayebi mais bato ebele bazozela kaka présence ya Ferego la aya pe ko tala Kofi Olomide à rendre visite et puis après ça a présenté ma condoléance na ye. Est-ce que Ferego la penza roya kotala les grands mots pas parce que tout le monde sur Instagram oui a commis à présenter ma condoléance na ye mais toujours c'est la présence na ye. Est-ce que Ferego la koya wana ndenga na ebité parce que naza na motema na été naza pe membre bureau na été mais sauf que matanga ba pesa invitation te mutako komeno pe Sarah je suis de cœur avec toi mes condoléances mutu mususu pe akoko ya matanga maye kochola yo aye kosika yo aye matanga aye bato bamone kayaki kwa soigner image que a mwana yo tala papa mais entre temps aoseka makambo yo kutani na mais eza na bato mosusu alite mazoyoka pasi azocompatir na yo okokosana te ke mama aza mama ya bamisien tu ya Congo aza mama bawera aza mama ya badiego aza mama bafere aza mama ya bana ebele alors je crois mutu na mutu azolela mama ami na coin na ye ozo comprendre matanga bazelisaka bato peke yo foya tete attends un téléphone, ce que Ferego a fait, il a dit amour déjà envers son frère. Tu comprends? Voilà. A commis à soutenir. Et puis, il y a un SMS à Bachombo et les gars qui mettent, attends, on fait la petite côte à la rame, vous venez immédiat. Faire un souvenir. Donc, à il y aura tout le monde à souvenir de condamner. Est-ce que vous voyez, Batin? Vous voyez, Batin? Parce que la comédie est le téléphone. Sikoyo, comment ça la banalité non ça ni na affiché pe na Instagram na pour que tu vas comprendre na souhaiter qui est donc c'est un peu ça maintenant que ça fait tito ba ça va fait. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola. Donc comme il a vu ça na souka pe de biso basango ya regarde-moi. Donc comme il a combien de millions de vies parce que elle comme un million de vies. On fait regola comme ko ki malinga bloquer ba vie pour azo banga bi ka betarani ba millions de vies. Pesa biso basango regarde-moi. Alobi nyanga na tokeli na phrase affaire ngana lubakango. Musique eza banzite parce que soki ezaka ba vie. Ba mabele otoyembaka. Ba Mario na lembi banzimba kitoko yo eyemba makati lelo bato bayemba nguna ba karaoke ti lelo bato bazo interpréter banzimba ba loambo. Banzimba ba jomboui. Pourquoi bato ba interpréter même na ba fête bato basenga parce que ebetama kitoko ebetama na définition ya musique définition na ngwe lobité il faut zara na ba vie ebele il faut des musique il faut zaka agréable à l'oreille son ezala bien texte ezala bien et puis ezala agréable na lito ya mutu ya mwana définition ya musique maman faire alobi amoni yango communauté moi distraction moi vraiment débat mo boye bato ba komi osala ka ba komi olo na mutu asali musique ya manzanza balakise kande ba boostaka aluki ba booster musique ne sali ba million après lobi na se compagnie ngana leki faire vous comprendre voilà ngana za pour ka bloquer a bloquer penza ngana za pour yango mais pour la single d'or ya regarde-moi to leki de ba 12 millions hein, si je me trompe pas ba 12 millions de donc bientôt on doit single d'or regarde-moi on doit single d'or. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola to komi na suka message na yo ya suka puis bambote na ba fanatique na yo. Bambote na batu nyonso balinga ngai vraiment ba continuer pe ka kolinga ngai puis ba continuer koza toujours na ngamba vérité. Tozo banga bakanga yo tola na biso. Kimara musika ndo kimi. Na kimate. Mboka ngida mamba kanga ya. Betaka
musique. Nanga pe na informer na batu nyonso ba meloma na bonne musique Sambole a Diego Midi to makala mingi te. Ba ozwa ba affiche zo bimedo Sambola kala mingi te et ozala fixer na date oyo et ko bima na ba plateforme nyonso comme ça. Batu ba kende kosomba déjà et puis to banda pe promotion nango ka ndenge ezalaka. Déjà na ba golwa na oloba na bango ba continuer ba bossa un objectif te ba continuer kosomba parce que kala mingi te. Alors, on va continuer pour somba pour que, regarde-moi ce single d'or, se faire ça, après, c'est la bango, quoi. Voilà. Merci beaucoup Sarah Tola, merci Nandengo Ndimi, tous en direct, merci beaucoup. Je crois que tu es là, on sait que monsieur Sili, bye bye. Bye. Merci. Et voilà, merci d'abonner tout à Congo Température. Je crois que Bino Moko, Boyo qui vérité sur Saratola, Mambo, ya lobby, ma pekisi à Taramba Combo, ma pekisi maman bébélé, et puis Azani Ate Akimi pour éviter des problèmes, pour Bakanga et tout va saler boy. Donc Bino Moko Boyo qui merci à tout va qui branché en direct de Congo Température. Merci à Maman Rosette Le Fleur d'Amour, merci à Didier Piana Balobi, tonton Stéma de Prix Paris, merci à Jean-Claude Bompouté de Prix Paris, je vous ai pris Londres, Jean-Claude Bompouté, merci à Assoumani Moussimoukoulou de Lule, merci à Champion Wadol, 1 million de fois Champion Wadol de Prix La Rochelle, merci à vous, merci à Walance Makengele. Il y a Papine qui n'a porté mon Dieu de Dieu, il y a Willy Moucheni, le code mondial, Nabatou, tout Balingaka, Dorcas Bolokoko. Allez vous abonner dans Instagram, Dorcas Bolokoko, na page Facebook, Dorcas Bolokoko, la servante, Boyawana Ebele. Vous s'abonnez, vous allez direct, vraiment, délire, merci na musée derrière la caméra et puis merci na Batutu. Vous allez qui bon branché, à la prochaine, bye bye. Pasina motema soki singa shiri mputa ye bolimo ekoka okambula nini ekoka okambula nini sheri bebe mushinga onazelaka yo onazelaka benge ngende nayo David Tete ozongaka te Evelyne Libota, mère des orphelins, chocolat chaud. La grande dame du Congo, Mamissa Lemfoka. Songa, 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 baby. Songa, baby. Ana katingai, akende. Eko songa, koya koka matanga. Amemanga na mikili konfive libela na libela promettre famille mamela ko mula nini ala ko bende mo belingo kenene ye komela gansoni amawa abende na ye Génie Malonda Choisis Matata. Son Excellence Milk Shake Mandungu Namikili. Zor Bokema Mimi Chilombo Bodian Valérie de Bundes Maître Baina très fort, Maître John, moi na motetela azalaka mungu te. La fleur rose, Nikinisi, Jacques Ngimbi, Mokonza Acne, Ado
Didier Kaditou, Eros, Kalou, Charlie Schengen, le grand prêtre Rémi Makuntima. Mon atier, Congo température, ya maman Rosette la fleur. Na